bandeko ya Paris à l'époque, Paris, Belgique, bazaki bachekou la main. Et puis quand on seulement batonga sous parce que quand on est ici là. Adolphe Dominguez. Ah. Ogozo ma tête au compte. Mais abimi na comme Adolphe Nden. Eric wana bolunga kaba to soka 9000 7000 na semaine soki combien ba futa bino par semaine mais ndeni na Kishasa bino botonga raté na Congo bino bande ko Amérique botonga raté mais bolinga banda ko minene les États-Unis ba mi ba kombo ya ba leader oyo ba yebana na okité na lobi boye musique ba congolais ils ont la place na les États-Unis na États-Unis mais ils ont na ba leader oyo ba sala kombo ba oyo c'est le maga qui est signé banté na milieu ba congolais mais na milieu ngalo ba milieu ba américain ba yebete OK c'est le ba yebete na milieu américain pourquoi bino ko so ya fali et pesa bino net mutema mabe kaka nganzi kaka pourquoi no kwa ko bimisa mutu tina vitesse ya boy pour ani déranger bino ko so ya fali Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour awa toza awa nini awa toza awa yaka sikomi na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kana ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na yepo na kolongola matampo ba mama. Bonsoir, bonjour, ça dépend ngonga botalaka Congo Révolution chaîne nabino mais chaîne nakata mikili ya poto na ba diaspora chaîne où epesa kabino actualité ya tanyon so ezoleka na mikili ya poto na mikili Afrique to pisi bonsoir na bandeko oyo bazana kati ya Europe to moni na États-Unis bango bandeko na miso américain ero tango susu bazo lamuka na bandeko ya Canada to pesa grand merci na équipe technique o ememaka émission Greco to pesi fay mbote place azali na réalisation Timothée to bosanité le susu Michel Kombe Aigle merci na yo David Angali na ko bosana yo te merci na tout le monde ba pesa biso chance na litoi ya kotalaka Congo Révolution na yebisa kabino tout le temps que congolais nyo na téléphone na ye tozana obligé tozana application oyo Tap Sainte. Application mongo ya kitoko congolais faut ça na téléphone. Ça veut dire que au déplacer té, au bouger té kaka na téléphone na yo, au tindi mbongo. Na famille na Congo bango pe bazui kaka na téléphone. Ça veut dire que au bouger na yo té, au déplacer té kaka ndingo vandi, au tindi kaka maman zo mbongo, papa zo mbongo, yaya zo mbongo. Ça veut dire télécharger mon apoto nyoso, télécharger Tap Sainte. Avantage na ngweza linene. Soko zala kana mikili ya Europe, soko tindi 100 €. Kuna bakozwa 105 €. Ce que vous allez mikili à États-Unis d'Amérique, Canada, Australie, kuna soki otindi $100, bakozwa $110. Voilà, au monite que ezali bien pour na biso ba congolais na bande konyoso batalaka biso tous les deux Congo ya Brazzaville bande ko Brazzaville na Pointe-Noire même na Brazzaville na pesibino bonsoir place bozo talabiso topesa bienvenue à Paris madame Mwasi Kitoko na komo ya Mukadi Lisette Mukanya Lisette Mukanya topesio la potrona merci na yo bienvenue na kati ya Paris maman na biso Lisette Mukanya voilà. Retour sur l'actualité, il y a musique, Fally Ipupa Aigle, à Ozalana Mbuka ya Angola. Après Mbuka ya Angola, ndeka kopumwa makasi pona kokena Mbuka ya Bandibu, pour que nobeta mo bange na concert et kozala na kati ya Dubai. Oyo Fally Ipupa a Ozala na kati ya Dubai, a kozala premier artiste congolais ya Congo oyo obeta mo bange na concert
bien nakati ya Dubai. Tozongi côté Ferregola, les padres ya kozala na mboka ya Kolwezi les 2 août Ferregola a kozala na mboka ya Kolwezi kuna pona ko sepelisa bandeko na biso. Graper bozi boziana le 23 a kozala na Maribel a wana kati ya Paris le 23 août. Batnyos balingaka anti-choc. Graper azaliwa na tozongi Kofi Olomide. Vena biso légende akozala na kati la temo bimba bazana préparation batiki Paris batiki Bruxelles baki ko sala préparation na kati ya mboka Orléans to profiter to pesi bandiko ya Orléans o bayambaki biso na première répétition ya kati la temo ya Kofi Olomide na Mamasi le kaki kitoko préparation ezali kuna o baso préparer mo bangé na concert e kozala na Bruxelles bangé na concert ozali 6 septembre na kati ya Bruxelles mama papa somba billet na yo billet déjà eza pour les déjà zoté kamaneti na film moi loko a pété na osenga na ba ser moi loko a pété ça là donc moi bilama okanga nzoto te moi kozala moi pété ba noko moi ba pantalon moi minene e fungama na Weranson retour na wenge musika maison mère Weranson na osala le 18 octobre na kati ya Adidas Arena ba wenge men nyonso ba kozala na kati ya Adidas Arena voilà na songi sur plateau na ngai na ko ya mandeko na biso moko avandaka na mbuka ya États-Unis d'Amérique na sepela ko ya bandeko na biso ya ba américain baza ba congolais mais ba koma ba misusu ba koma ba américain ba misusu ba koma ba résident na sepela ka makasi pona ko yamba bango poto e ba makamoni le ka na États-Unis d'Amérique nini le ka kuna place bandeko bazalaka yango wana na profitaka na occasion soki ndeko avanda na États-Unis aye na pesa pe espace toyoka ba idée parce que biso tozali ba congolais na ko yamba moko ya batu parmi batu o ba bimisa mutu na kati ya Dallas na États-Unis kuna na kombo ya bienvenue à Chomea Yeba benga kaye mingi Boss Live bonsoir David Mumbele. I say hi for everybody. Thank you for watching us. So for to start, so I want to give you something. That one is our flag. So it's the gift for you. So I want to give to you. Thank you. You have to keep here like I'm from USA. Thank you for everybody. Everything. Merci. Yeah. Banana botama nanu na simba drapeau ya États-Unis d'Amérique te. Na lobi bie banana botama na mukili. Ndeko pezo talanga ta musu yo pe na no toucha drapeau elongo États-Unis. Ezate ke batongi na gambela te. Américain a longo na États-Unis et ju avion so combien de kilomètres et ça veut dire que nena simi bweza ko na simi monde. Bato ba dirige ka mukili bango oyo. Siko ba pesinga yi cadeau. You can open. Nazo fungola cadeau. My friend, États-Unis, thank you very much. Me no problem. Europa good, États-Unis good. Yeah. La télé na américain dit. Lelo drapeau États-Unis yango. Nazo solo la na ndeko na biso azaka na États-Unis, cadeau ya yelinga drapeau États-Unis yango. En tout cas ngana CP. Our flag. Yeah. Flag. It's the flag. Yeah. Oba américain yango yo. Fa isoko ko balancer lengai bandeko bazomona siko to solo la Amérique to solo la mbuka na simbi drapeau na boule sous Michael Jackson Kelly mobike na boule ba star nyoso ba américain na osimba drapeau oyo eza drapeau ya mukili bango bato ya dirija ka mukili merci oyo etikalinga souvenir na vie na bomba ngo tiba na nga ba okola na webisa bango ke na musala na nga na sala bandeko na yo bandeko moko ba congolais bandeko na biso ba congolais na États-Unis ba kanisa ki ba yo pesa ngelo komoko okoyi ko pesa nga mbungo eleka na ona olia mais ko pesa nga souvenir ya boye na carrière na nga na succès na nango et ça souvenir moi kitoko na zo bomba yango en tout cas thank you my friend. Okay, thank you so much. Bato basota la biso mokili mobimba Boss Live azanani. Yeah. Premièrement, je dirais un grand merci à vous David Mumbele. Yeah, mon nom c'est Bienvenue à Chomea Boss Live. L'autre fois, on a dit que nous aux États-Unis. Et le logo, les patrons de Dallas, comme moi, Elvis Salomba, les mannequins de Dallas, l'or a fait parce que moi, je suis content, vivre à Chomé, à 18 ans, et puis il y a eu diplôme d'État, donc, tout ça, il n'est pas, sauf que la peau décalage, j'ai tabango. Et puis, deuxièmement, je voulais dire un grand merci à ma femme légitime, Lise Moukana, la patronne, la mère de mes enfants. Et puis voilà, donc, et puis, il a présenté ma condoléance, na bof na propre, ou auto fait la maman, na mboka Congo, bon, maman fait en Afrique du Sud, mais, et bien, na Congo, pendant tout ce malamas, en tout cas,
mais dans en fait ma condoléance tanga et qui pas nayo et puis na moi sinayo Fallon Ngombo la baronne maman Chris Celius donc c'est un peu ça donc boss live na y a vacances et puis na projet ça qui il faut tout y a concert du siècle il y a pas trois musiques congolais donc Kofi Olomide Ndomo Leona Lati parce que tout somba déjà il faut y a concert bon. Donc, c'est un peu ça, quoi. No money, tout ça, présence en France, et puis vacances à Bana. Et bah, mon à Paris, parce qu'il a promis que moi, mon sous diplôme d'État, on a autant de monde dati. Bon, tout le monde en France, ah ouais. Donc, c'est un peu ça. Merci. Voilà, merci vraiment. Les États-Unis, au Wapi, en Amérique. Il y a les États-Unis, on a fait Dallas, donc, État au Texas. Les États-Unis, à l'Ouest continent. Nous avons, comment, à peu près 50 États. Et puis, ils ont dirigé le gouverneur. Et présentement, on a fait dans Dallas. Parce que dans Dallas, c'est ça, symbole de Bolingo. Parce que j'ai eu la chance, il y a au bout de moi, parce que dans la conférence, maman, personne, mais si Gazali, maman, Germaine Gombo, il faut dans Dallas. Et puis, il y a beau taper moi, si mon gars dans Dallas, c'est un moment, il y a mon ango, ils ont la fief, donc voilà, je suis là dans Dallas, vraiment. Au Dallas. Yeah. Combien de temps vous avez Mboka Dallas, les États-Unis? Almost, bon, presque 15 ans. Presque 15 ans. Presque 15 ans, donc, yeah, Dallas, presque 15 ans, 14 ans. Yeah. Est-ce que voyage où il y a une famille, où il y a maman, na bisope, na bana, bangonyoso, ils allaient voyage à Liboso, où il y a en Europe, côté des États-Unis? Non, ça c'est pour la troisième fois. Dans un cas en 2021, on a pu sur 2022, je crois. Donc, ça, c'est pour la troisième fois. On a Paris, on a l'Ingango Mingi. Tant qu'on a eu Nabakin, on a eu Barak et Toké Poto, parce qu'on a eu à Paris. Mais on a eu un limité, donc on a sauté à Paris, States, on a States, mais il y en a un ami qui a passé les vacances à Paris. Est-ce que les autres qui ont été aux États-Unis, parce que moi, je qui solo ceux qui n'ont pas parité, malgré que na poto. Non, comment pototer parce que même Michael Jackson, batuna qui est une fois, batuna Michael Jackson rêve na oni nego comme star, abi que son amoni Paris, na moni Tour Eiffel. Est-ce que les autres ko lo baki bandeku basaka na États-Unis, bari fa kapé ba mona Tour Eiffel, ba mona Paris, maki basaka na États-Unis. Bien sûr, parce que ceux qui sont na ban na biso, po ba botami kuna, bana tina ya parité. Mais ceux qui sont na biso to botam na Congo. Parce qu'à l'époque, on voulait à Belgique, Paris, au long qui sont mais les lots, n'a pas nous botami kuna, babisou ba ibna pas préparer en entier. Mais quand même, dans babiso ba tout ça na mon solo par rapport que non pour tous agi Paris, pour tous agi Boé. Moi tout ça c'est bon. Donc il y a Betty Tourna, Libota, Madame Nanga, Bananga, ça c'est bon. Raison ni yo na Paris, ni yo ça na Paris. Oui, quand tu as madame tourisme, maman Lisette à Paris ou bien aux Anaba Makamu Soussou à Paris? Premièrement, il y a eu concert, il y a Gamon Pao, notre légende, tous à la fière, tous à la montagne. Donc, premièrement, il y a eu un concert à Hippodrome de Vincennes. Tu montes là, tu chemise au tiki, na somba gango, na tindaki batu, ba sombe linga na boutique, il y a notre première fille, Mino, na boutique na ils en a gombe wana. Donc, Naïki vraiment dans mon concert, dans mon sinanga, et puis la kaki moi, on a 18 ans. Que tu as reçu diplôme d'État, tu es de Paris, tu es tout bandon. Après, ils ont dit pour na penata là, ma famille, ma camarade, netima sananga yota la ngalo Serge Kangala, à Paris wa. Donc, il y a a raison donc, ça dit il y a eu concert par après. To aussi makamu ya concert wana aux États-Unis au salakanine musani au sakana Amérique. Les États-Unis nos employés quand des salaka donc nos employés et puis voilà, c'est un peu ça. Choix ya kokende kovanda na États-Unis yo mo to salaki yango parce que congolais soka zo bima Congo amona ka Paris pona ye poto ezaka Paris OK ba Luxembourg ezali ba Portugal ezali ba Grèce ezali ye pona ye Paris nde yango wana nde ba bengi poto choix ya kokende ova na États-Unis ezaki contre temps ou bien yo mo to sepela ova na États-Unis vraiment ndeko Komombele David l'homme du moment de ba benga donc l'autre fois là ça émission on ça que
na boula même pas na vie nanga qui peut-être na aux États-Unis tondo boulega ba paria wa ba nini mais nzambe oyo tout ça mbelara il pendant que dans aux États-Unis et puis dans ça on a sans problème donc et puis na s'adapta na maramutu ya osaranate donc ngana bano boulelo musume nzambe sala qui dans aux États-Unis et puis j'ai eu le temps il y a quoi soit maramutu mes enfants ma femme donc tout ça n'a pas pepele osaranate quoi. États-Unis za poto pour nabino États-Unis za poto na loi biloko bon partout dans tambulara tambo wa poto sobeni mais poto ça ceux qui pour réunion c'est-à-dire social omoni social moyen de transport ba biloko tout wana ezosala ke yango ezala poto pourquoi ba benga États-Unis za poto te moni donc États-Unis za poto eza na poto kuto ya makasi kolega parce que ba biloko musu eza ona oza na États-Unis na loka mo route voilà donc ça c'est un demi paradis. Est-ce que ceux qui lelo moi en États-Unis net yo zaboy bazui yo okekin ozofa na hôtel mo bien na flat mo boy bazui net Francis Yembe yepe avant na Europe na awa na Paris beaucoup tani na kin bato bazo mona bino yo zo lobanini ovana na poto ou bien o lobaki ovana na États-Unis ya lobaka ovana na poto. Merci, monsieur David, pour la question. Mais il y a moins ignorance. Bon, nous avons dit tout à l'heure que Poto et le 5 s'habille surtout dans la vie sociale. Mais social, pas dans les États-Unis social et raté. Il y a ma casse qui est au social les a? Il y a ma casse qui est au Saranaté. Babylone, c'est pas comme ça. Il y a ma endetté. Donc, il y a ça là, tout défaut peut-être. Parce que les pays francophones, les pays anglophones. Donc, ceux qui ont bien connecté, ont bien dirigé, n'a pas de beaucoup. Social les a ma casse au Saranaté. Il y a au Saranaté même pas. Donc, c'est un peu ça quoi. Voilà. Différence ces années, aux autres mon banzela, où il y a qu'Europe tout le temps, aux autres Mbola, aux autres mon à Paris. Différence ces années parce que na imani comme au pays Amérique, il y a solo banzela na bineza mike. Banzela na bineza mike, banda kuna bineza mike, ba voiture na bineza mike. Voilà selon yé. Selon yo en tant que patron à Dallas, numéro 1 à Dallas. Voilà. Ni nous sommes na et où il y a qu'Europe, ni nous mon qui a fana fala kan États-Unis, France mon makamo bono ko mon monter. Un d'abord au dans le banamini même si on a côté moi en mobali na tuna une question na bina bango nde bomoni Paris et bomoni France plutôt na États-Unis bo préfère faire na habiter USA parce que nini bon bande ba excusez-moi na fingi banda kuna bangote na fingi banzela na bangote sauf que we are the big house and big highway you know so here banzela za mike ba parler kwede moi il m'a qui m'a manqué ça c'est mais ils a poto dans le but na film monter ni te mais so chez nous tout ça va ndako minene ba chambre minene ba parking au rond di make to rosa peut-être il m'a salanga Pedro pala na pese mboti azali ana parking ya 9 voitures na lupango na ya somba ana parking ya 9 voitures c'est à dire 3 quarts na kati au bimi 3 quarts au kesu type pour me mena prince 3 quarts le roi so compter 3 9 mais awa ya bino bomona yemoza rao gocha na le pont gocha 9 voitures mais kuna c'est possible omoni donc ba pala ba gaya pale pena gaya ba prince gaya na ba l'autre fois que so pesinga volant na kokumba parce que na tuta parce que ozomona mutazo leka voiture peso leka non donc ils le mot na États-Unis à la raté bosa kandenge ni ne bino na États-Unis parce que so taliban de komingi ya ba congolais o bazaka na États-Unis batonga ka jamais na Congo batonga ka baza mamingi te na ko bate jamais mais botonga vraiment na Congo te bino ba mbungu na bino yango ya ba Amérique wana bolobaka ba to soka 9000 7000 na semaine soki combien ba futa bino par semaine mais ndeni na Kinshasa bino botonga raté na Congo bino bande ko Amérique botonga raté mais bolingi ka banda ko minene na États-Unis ba mituka ya cher ba makamunyi so cher pourquoi eza patient kota mola na ville Kinshasa bo mona ke ndako eza ya muta fana na États-Unis to mona ka ke garçon fana na Italie garçon fana na Grèce garçon fana na Paris garçon fana na Londres garçon fana na Belgique na Suisse na Allemagne pourquoi bino na États-Unis bolinga okino tonga na mbuka na bisote mon mele yoza na moni o le kelanga polémique yawa
na bandeko na France en tout cas ya Europe na pesi mbote mombele na mona ngia ko tsanga polémique mais na la vérité nga mo ndo mo na tata mapango on comprend na tata mapango et puis il y a niveau na otonga ndo mo nga boy mais on est à vie privée to ko tra makasité mais na ko ba que bandeko ya Paris à l'époque Paris Belgique bazaki ba chekou la men. Et puis, quand on sait le monde, batonga soute parce que quand on est si là, à l'époque, les trouvé bon, mon apoto, bon, mon a Belgique, mon a France, bah là, chez là, parce qu'il y a un bon apoto. La nègre tout ça, moi expérience l'élo. Est-ce que batonga les sous? Maintenant, on a eu ça, on a fait dans les États-Unis. Bon, les Japonais s'est vanté, moi plus de 3, plus de 4, na Kinshasa. Yeah. Donc, sur le après, il n'y a pas d'adresse. Donc, c'est un peu ça. Yeah. Les États-Unis, série, Tobana et Kolobake, to changer mon konzamboka. Que soit dans le na pouvoir, bisoto nzimi, to zoye. Mais ndeko Joseph Kabila, azala suna bisoté. Yo, ozala qui combattant les États-Unis? Nga nazala combattant, ti le nazala combattant. Mais l'autre fois, je vous avais dit que je ne peux pas être combattant que nazala raliba namboka. La combattant maintenant qui est dans la mboka na bunda pour libérer mboka nanga. Raison pour laquelle na sala ki nzembo Zembo oyo. Voilà. Affiche nanga comme on guerre est. Pourquoi on a guerre est parce que guerre est depuis tout cola ba na seti lelo guerre est si la raté. Donc nzembo na sala na komi ngona ngamo parce que je suis très intelligent même na classe na ki maele. Na fanda na hôtel laquelle Boudmag et ndeko na bino David Sala na pese mbote. Ba ola kisaka ndenge ba guerre est bani episinga pasi na zubik na papier na bando koma na komi nzembo oyo et na linga kika ngamo na yembango et puis na yembango pe ngamoko ya no singa na bato ko na YouTube babetaka Boss TV live officiel ba komona nzembo oyo mobimba nango donc na komi nzembo ngamoko na luki bandeko neti masala nga jikola nga grand chanteur o accompagner ba Missen tout na États-Unis a auto accompagner ba Célio accompagner ba Fabregas ndi to côté studio to yembi bon na ngai na voir na bien que na nga très bon chanteur mais quand même je sais ya koyemba pour na l'accent na Congo que non bien que je vis da fana en Amérique na zana susambo nga non raison pour laquelle na kota studio na komi na yembi nzembo oyo bientôt là dans aucun des Congo pour la promotion pe ya on peut na linga na leka tellement David Mombele lelo ba ota le monde entier monde ngo zaboy partout donc on a évité quoi mutale ko azate na de minutes. Comprends, il y a un les gars, awa, club oyo, et salami, car en États-Unis, Massananga Junior Makolo, un génie, il y a au Saranate, il y a des clips, basé Belé, Batora, Pedro Palana, donc, la salle club Kuna, je pense que, aux jours à venir, tant dans un Akishasa, Batobamon a clip Mobimba. Donc, guerre S, donc, pendant soutenir, la phare d'essai, entre-temps, pendant soutenir, Bande Kuna, sur Congolais, au Bazalaka, na ba est kuna ba Goma Bukavu place ba Kimra Bambangu so ba clip ba yoga mawa na sala clip ona na maya miso donc dans un musicien mais quand même na komaka vraiment donc et puis izaki elo wanzambi ne comme écouter lenga on a tali vidéo na été non c'est lourd mon pour na mboka ya moni na bimisa iloko yo ibangi depuis année passée mais na banisco promotion nango donc moi c'est nga jiko merci au songa na studio puis ingénieur Costa Banza merci à songa po yazaki roi Moutarina régie pour capter son truc donc c'est un peu ça. Est-ce que tant que tu na maponami na mboka na biso bana poto bakendaki ebele tant dans le bana poto to sangisina bande ko États-Unis bino to bofana en Amérique Canada partout bokendaki mboka na biso na maponami pona ko zo ba poste bande ko so ba France ba Belgique mais bana poto bazozaki bango mukie pamba okendaki poto ko luka poste na gouvernement o so akité okoma na kanda. Pas du tout. Donc, Kouloud aurait dit à Missaloba, pour tous les actes aux Omaïle, pour nos zones, pour nos sunga. On a une expérience dans une mboka, comment, on a zali. J'avais voulu peut-être apporter mon soutien dans mboka, Tchubani, qui est ceux qui peut-être qui les chances et sourire qui n'a pas posté. Je pense que je vais travailler pour nos soucis mboka parce que nous avons déjà bien donc na liaka na melaka mili qui zelo côté pour en Afrique mais je pense que au Congo bande qu'on va souffrir et si aujourd'hui que nous avons eu chance il y a qu'on soit poste mon quelconque je crois que je dois travailler par rapport au cerveau mboka parce que les gens souffrent
Mombele, tout ça, non, awa, tout ça, moi bien. Bon, toi, tout ça bien. Donc, mais au Congo, les gens souffraient. Les gens souffraient. Il y a un moment souci qui un jour si j'arrive que Nazwa poste morobo quelqu'un que je pense que je vais travailler et puis ça peut du fond pour que à na commune topé moi ndambo place au pesanga pour que mbokana ezota en voie de développement parce que les gens souffraient. Ceux qui maman moko azotala yo ben de komo azotala na est ya Congo. Bandeko bakata ni makolo, bakata na loboko, bandeko ebele bazo souffrir na est na biso ya Congo. Bana baza violé, bana mike ba maman batu mingi babungisa ba famille na kata bazamba na est ya Congo. Lobi elo montre capital que depuis tozokola. Depuis époque à Mobutu, depuis avant que Mobutu, il y a ici la kate. Parce que l'on nino ici la kate. Nino yoko kikoloba. D'abord ils en en anglais, message moko fort. Après o holandais en lingala. Pour na est ya Congo. Bon, je dirais que Tosenka Kimia, anywhere, anytime, Tosengi la paix kaka, la paix. Parce que Tokufi Mingi, donc Tosinka Kimia, Magamutu et Kinde Malamu, et puis surtout na tête à pays, tout ça, na président Oyo. Parce qu'à l'époque, on a président congolais, mais cette fois-ci, on a président Oyo, il est congolais, et puis un Kinois aussi. Voilà, en tout cas, Bachana c'est. Donc, les gens keep down. Yena benga kae venanga limité. Voilà. Il y a limité. Yeah, we need everything keep down. We need to lingi pay par rapport ya ndenge mboka na biso ezali. Donc tout ça na souci mboka na ata tout ça libana mboka mais tout la mboka na biso na musika vraiment tout ça ngi kimia ezala partout. Et puis Congo et cause la jamais kokabwana. Tout lingi mboka na biso ezala kaka ndenge bakoko batikela biso kobanda. À l'époque, toi là qui n'a présent Kassavo, tout ça dans le lobby placement dans le lobby Congo ya Lumumba, Congo ya Kabila, Congo ya Mobutu, Congo ya Musée Laurent Désiré Kabila. Donc il jamais au Kabwana. Nanzem mona so ba côté na YouTube habité à Boss TV live au monde nanzem bo guerre est. Donc na si na lobaki on peut déjà et puis on continue à ko yib sabatu ke tout ça na besoin kimia na katamboka na biso. Donc et l'on surtout il bandara pas si mais donc souvent ils sont payés mais espérons avec l'actuel président que nous avons à la tête du pays monsieur Félix Tshisekedi Antoine en tout cas tous en espoir que Mboga et Gozongande tous alaka. Est-ce que ndenge tozalaka na mokonzi ya lekaki Joseph Kabila na mboka na biso ezaka risque ndenge tovandaka na ye wana eza risque pour na biso? Bon, on est à mokonzi a déjà été pendant 18 ans. Je pense qu'ils ont risqué. Il y a le roi coach, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs à l'époque, à Betibale, à Sissi, à Komi coach, il y a un roi coach Nabiso. Ils ont risqué. Il y a une exception, il place il faut bêta boy. Ah, bêta crochet boy. Ah, ça n'a boy. Ah, bêta coup de tête. Moi, je passe le centre. Voilà. Il y a ça le roi coach. Je ne crois pas qu'il y a le roi comme ennemi Nabiso, ou soit comme ils ont le roi moi. Non. Donc, pour nous, ils ont eu chance de président à vie. À l'époque, le président les gars qui ont les gars qui ont mais tous quand même ancien président Oyo à l'équipe, mais ils ont bon mouille. Pour nous, ils ont risqué, ils ont eu chance makasi. Quand tu viens des fois coacher sur le terrain, bon, sauf que nous, paraît-il, moi, organisateur, bon, c'est un peu ça, mais je pense qu'ils ont risqué de la chance. Musique na biso kuna na États-Unis aux na Dallas ya place à Maka mouvement parce que nga tamboli trop on a à peu près na komi combien 57 57 ouais pour na ina oui na ina 52 pays mais na baxi ba Luxembourg ba Suisse et Kota Londres bientôt je crois dans 2 semaines na côté moi mboka belé so na côté Chypre du nord Chypre du sud na ko na 60 pays où nga na tambola donc 60 nations na tambola na esprit ya 60 nations ça veut dire pour na banga mutu normal ya moi passe pendant que mon ami Limo, il y a 60 pays. Il y a mon Monique, Nasa David Mombele. Musique qui n'a pas aux États-Unis, il y a un américain. Voilà, merci. Ça, c'est la question. Moi, Olivier Loufia, Pati Momo,
il dit mon tété le pète à la retro hier à ce baba qui est mission des veilles ah tellement mon surtout mission ça na bakali et mission ça na bakali inda kama bebo itala oui c'est bakali lobi babi mutugana yo soko démarrer ya danki ya on est kanga comme tel sanga et dit mon tété le bon salanga il dit mon tété le bonsoir en tout cas question est là bien na États-Unis musique na biso ba congolais et ça na place mais na ba kombo ya ba leader oyo ba yebana na okité na lobi boye musique na biso ba congolais ils ont la place na yango États-Unis mais ils ont na ba leader oyo ba sala kombo ba oyo ba yebana omoni mais on a solo banani fa communauté ou bien lo banifa ba américain que moi on a botami les États-Unis azo ka rumba azo ka sur le plan national. OK. Ils y a congolais ali mais ils ont quelques têtes. OK. Autant à tout le monde ils ont quelques têtes oyo parfois autant la boye so ici mi Congolese people. Un peu sur référence Congolese people Koffi Olomide. Bon toba nana no wana nam. Soki olobi ke musique na biso aux États-Unis ba yebi yango mais ana ba tête sur basa o ba yebani ba misusu wana yo muto zolo ba po yo za ka kuna nazolo linga te muto moko ndeko moko latanga na commentaire ngai te mu na olo ba frère pardon tout le monde a yebanité donc yé muto avana na États-Unis yé muto so apprendre biso makamele na États-Unis donc o ya kutu te na commentaire ngana ninga na pesa ye atangi la biso ba kombo ya batwana na ligne na mela kutu mai na question pour place e bota ba problème yango yo pe mela kapena meli na point de côté là ngai commentaire mon bel ndene atangi intel tingam na oloba tinga fa na États-Unis moi j'habite à Paris donc ça veut dire que ndeko mutazo pesa biso rapport na ndenge ba américain et les kaka kuto kuna na musique na biso donc au banda 1 les États-Unis ba yebi mingi nani na musique ya Congo anywhere sozo tambula place bon anglais place nyonso sozo tambula so webisi mutu ke za congolais on peut sur référence pas même ya footballeur à la musique ils ont mis Koffi Olomide. Naté Koffi Olomide. Les gens. Oui, on a fallu. Deuxième, on a mis ça, il y a des États-Unis. Oui, on a fallu. Tu es un aigle fallu pour pas. Voilà. Troisième, à l'époque, personnellement, papa n'a vu salam salam alam à Kenda Opema. Ah ça, mais tu sais Koffi ka nationalité na. Mais est-ce que nous oui. Est-ce que nous l'endea betara le roi betara le souté. Mais n'anga zo ba mission basa actif au ba rapé. Lelo. Ndeto so lelo. Ya. Olobi Koffi Olomide les États-Unis. Ba yebi fallu pour pas ba yebi. Fallu pour pas ba yebi. Troisième ezanani. Faire chair de poule. Ba yebi. Faire ba yebi. Mais manga malé mais pardon. Voilà. Na yebi ke ba golo ba sauter, ba wario pe ba sauter, ba Koffi pe ba sauter. Donc olobi où est la peine États-Unis ba yebi. Parce que on raconte dans la résidence na Chicago, na Illinois. Où est ranson ba yebi les États-Unis susu. Papa chéri pa yaki. Ayaki te koye ba yende ngala olinga ba ye ba so ba ye. Koye c'est un problème mutu nyo so zo verser le akinda États-Unis. Koye par exemple yebanité. C'est le maga aux États-Unis yebanité. Na mila ba congolais, mais na mila ngalo ba mila ba américain. Ba yebité. OK, c'est le ba yebité na mila américain. OK. On le biche même piano ba yebie. Je veux bien na yebani. OK, Félix Oazé quoi ba yebie aux États-Unis na ba américain? Ouais. Félix Oazé quoi? Monstre. Pas. Yo il a un polémique ya. Nous avons mis ça oyo et côté Amérique. Et nous avons mis Félix Oazé quoi ça là. Ils sont en français, ils sont en lingala. Oazé ba yebani. Donc, monstre. Donc, Félix Oazé quoi aux États-Unis ba yebie te. Donc, aya kuna Pierre le roi des Zimbabwe. Obi des Zimbabwe. Monsieur moi à Londres boye. Pourquoi ça maloba mabe boye? Abeta maman na Pierre à Sony. Les États-Unis Zimbabwe. 4 personnes dans la salle. Bon, lui. Venanga chanceler des Zimbabwe à London. Nous sommes vérité dans la surtout maman salanga lo ba ale kasilemo. Ye producteur wa betsa ba tokuna. Wa betsa abetsa Fabregas. Na tout ngana wana compter yo ndiba yo ko banu sumingi te. Depuis que les États-Unis ba bien place ni. Ngenan. Ah. Fabregas les États-Unis ba bien au moins. Bon, na mille pas congolais. Les mille pas congolais? OK, dato baluka. Soleil Wanga les États-Unis ba bien? Laisse tomber. Soleil laisse tomber. Au lobby c'est le hôtel, c'est le baboy. Tigana. Na mille pas congolais ça va. Na mille pas américain Tous sont américains. Tous sont américains. Ba bien été.
grand-père Bouzi kuna les États-Unis ba bien. Ba bien été. Donc on a tangité Baptiste basé belé. Nani musoko bakisela nga les États-Unis ba américain ba bien pour woni sa makamuna yo. Yo mto sala kuna. Petit na biso inos. Ah, inos ba bien. Inos bi ba bien. Inos bi. OK. Nani soko Guess my weight. Guess my weight. Guess pay c'est bon. Nani soko bakisa. Bon, surtout chine na France wa Daju, Maître Gims. Daju na Gims. On a ba yebi ba on. Yeah. Robino Mundibu ba bien. Ba yete. Ba bien. Bisone to yebi. Biso ba congolais to yebi. Ah. Yeah. Vraiment. Ah, makambo yo nzambe na ngai. Ozali nani relation ni nosana ngona Koffi Olomide. Bon, je pense que pena na ngaki na tire la tamwa pesanga moi temps et le revient vraiment na ça peut ba mémoire nyonso que rosa no mémoire lelo ningi kotilo na musique lobby za nzambe. Koffi Olomide c'est une personne on a bien en 1990 depuis 1900 les années 91 nazaki non moi na mokepe série à Nzembo allô papa bonheur téléphoné et puis on m'a mis quartier latin pour la première fois na étage asuka premier album quartier latin na miki na Paris awa Banzembo zaki donc Banzembo na zaki to ko magashi ko na bo mwana na ngana bana ko kango depuis na âge ya muke ba 12 ans 11 ans je pense nazo a Koffi Olomide tina ndenge lelo na komi na quarantaine Koffi nanda kunanga e katarate même na voiture. C'est une personne qui a servir Mboka dignement et le lot où il a compté toujours au Tchabar Likolo. Banzembo na Banzembo le ba Duva, Banzembo le ba Étage Asuka, Banzembo le ba Ngobila, Koffi na ba titre belé on a ba même na habité ce miseni ni au Tchabar le quoi Koffi na Banzembo na ba titre bien et puis au salam style le vion azali. Alors, Léon a qui vraiment répondre à mémoire tout au basal qui a raté concert il y a hippodrome de Vincennes. Au moment tenu depuis qu'il y a qui nettoyé qui boye raison de ça qu'il fait tous en concert ou en main. On a qui concert il a loupé. Il y en a un peu ça fait courage et si Kazali na mamasi allez mater toi ali. On a eu l'accès bolingo. Na ngai na biso ba américain auto ça na États-Unis tu as peut-être des reçus belé. Mais local là concert simité bon faut toko mara sur place toko mana Paris voilà veille sur la nanga asota yo voilà atala be mission so nga donc atala na mamasi ngaza congolais d'origine bien sûr mais américain na qui dans une place d'avion et puis place à concert pour Kenaya pour rendre hommage parce que âge commun nango et belé na musique qui basali angote omoni. Donc, Koffi Olomide a bêti musique na eti na nengazo kende le pasa toujours à autour l'autre fois qu'il y a tiré na trantra il y a rien les sous donc jaloux il faut pena bomela ma ya pio Koffi azana ndega to ba facha azana Koffi pe azana donc raison il y a voyage nanga et puis Koffi Olomide je pense que azamu toyo il faut que le peuple congolais soit fier parce que l'autre fois dans la Turquie tout côté kana ba turc to so là tout je wa congolais bazo référencé mboko na biso par rapport à comme Koffi Olomide les Congolais de Koffi voilà c'est un peu ça ya mon natika ki mboka wana natika bayaya ba masana ba Serge Bena na habité il fait na participer à consommer ata pe ndenge betité mais ngana yekaka bon bien que na rozonga na oki ya auto date il y a le 6 avril na arena na moni pe le 6 septembre voilà parfois na koyaka lisusu mais awa na habité na continuer na habité ce question non na tuna na yeba boy parce que obeti c'était likambu ya main noire na comprendre main noire wana ezalaka mutu be main noire ngo azanani main noire ngo ibani na nini main noire wana role ezalaka nini main noire wana azawana pona ko étouffer ba musicien main noire wana azaka congolais main noire wana azaka malien sénégalais main noire obinbulela kamikonyo so main noire il produit mes bétamités aux le baquet mais noir et kotaki donc il n'y a pas raté pas artiste musicien même de la coste à sala kimpia kanaye na Maribel kaka main noir likamutu kaka main noir parce main noir les anani main noir oui ça kanani au juste pour rôle les arapeni na musique ya Congo main noir eza ba mawelisa yaye na wenze alinkaka yemo kwateka ba baninga msuba tekati ba mawelisa c'est-à-dire que à l'unité il y a lingaza kana trop à l'ingité ba misusu bazala
Alors, maintenant, on a parfois au monde à l'époque, Zaki, vous avez visa ou vous visa. À Obenga, na concile, peut-être il y a une relation. À Albino, la mission, on a des potos, parfois, il y a des drogues, tout ça. Mais non, on a. Mais les belles, mission, on a visa. Pour un mot. Mais on a visa, c'est l'autre, on se comprend. Et puis, on a concert, et comme même si on a concert, les autres ont des fois. Qui sont liés au système, on a des salaires. On équipe de bango, bien maire de la ville, on la concert place parce qu'il y a des gens qui au moins, ma mère non bango na. Surtout dans la musique, parce que côté trop, on tout azui date naie pour abeta, pour plus net. N'a pas exemple n'était à Robin Mondibo. Il y a personne qui date naie pour abeta dans ma mission, mais pas 5 visa, ma mission azui visa te. Il y a pas les ligas ma mère noire. Alors il y a la musique c'est facile là parce que tant on mission zoya na poto ko ya ko beta, azo même drapeau ya mboka. Azo même pour na honneur mboka. Au moins. Mais na nenga muté mabe bimika rapport peut cette information pour être fiable na nini comment na ministère peut-être il y a affaires étrangères bon na évité place où va avoir visa pour que au bébé ça concerne non il y a que drogue soit hier à la religion on a plus de loi plus des fois il y a moyen zate moyen bête zate est-ce moni bande ko belle même faire payer à aussi bien bilo wana so tali bien ils en ont 3 000 faire au ba rapport doté sous natangelo mark house natangelo ilunga musuzo na bosani ba ya potote kasi ba menor bazana sima wanati kwa mbaka yo kuna mtu visa abiboy est-ce que zoe ba ke kozwa visa ezaka dossier mumbo mutasalaka siko ndenge libino bolela ka menoir tandis que ngana ebi soki neti Koffi Olomide azana concert na septembre ça veut dire que azana taibela au préparer dossier na est-ce que zoe ba ke Baptiste na biso congolais ba sa négligent ezaka menoir te et ko ça l'appelle ko sali dossier bien te Moutou azam musicien, na profession na passeport, ba commis étudiant ou commerçant. Yebisanga ambassade EPC visa ndene bo la menu a place nini. Ba musicien na biso mingi ne bazawa na ba contaka mingi. Na la défendre nga ba menu arte. Na défendre te menu ra osoke sala ko bisala kati. Pour ekomela ngati. Siko tambino bolela ka menoir likamu besimite menoir mais depuis l'époque ba papa wemba pourquoi kala c'est ba papa wemba api mana kimia bobado beteli solo menoir te tobi ke ba papa wemba na époque mon pe ba senga ba visa na ba redi ba redi na ba steno ba peki ba pesa été tobi ve na biso madilu pe asonam asenga pe ba visa pero na pe menoir les akite menoir ngwe banika mikolo oyo kaka mikolo oyo bon so est-ce artiste musicien wana asali dossier na EBNT Oso ke na ba musicien poto. Oso ke na ba musicien poto. Ba réservation hôtel ezate. Mundele na aéroport na tuna akelo komoko. Oso ya bosa combien de jours? Wapi place pour lala. Siko yep sanga so mutasali dossier bien te côté na ambassade. Ba rejeter, oui, ba rejeter ngo, ba ju refi. Bon les menoir ya place. Te pour économiser raison yo soka menoir. Oboya na mwasi na ona ndako o menoir ekoti. Bino komika o yo na mwasi no boboya ni menoir. Bande komo ba kene feti moko boye na Saxel. Bilo ko sili na 0R. O menoir ekoti na bilo akolia. Je pense que David, au moni congolais azam tema ba rondi mate. Même moi na bébé wa botami lilo na maternité. Au moins na ba chiba na berceau wana fandi goto, ala likoto. Ah oui, il y a des gens qui ont des gens donc abotama derrière mon thème depuis là. À l'époque, nous on le bien moi ça mais le commis parce que comment dans le monde de la musique donc mutu moko so a Dominica baninga nyonso ya sala ka likolo et à Ochakal so dans mon avantage ou privilège ya ko solo na ambassade soit ko solo na ministère affaires étrangères à ko lukara abebisa dossier ya baninga na ko peso exemple ne na peso exemple mundibo pour mundibo ya ide bon en fait na ngi na dossier na mingi wana te ngana ndika ko lobela et puis ko kebisa bato belé oyo surtout Adrisha Tipotip Adrisha kebaka na ona komba Koffi Olomide Adrisha wa fo chanteur ya osakana te yoka fona osalamu nze moko wa on miau Adrisha wana niveau ko atata na yo ana niveau ko fata mukromote na mona ne total na ba TV ozo s'acharner contre Koffi Olomide sali il a sur ma PC passeport comment diplomate c'est parce que papa na sali musala munene botika ye ceux qui lobby a koza suna biso na Adrisha Salimini Adrisha azo le karate et là on peut na kanda penaneti 3 Adrisha wana faux chanteur
JB, papa chéri, que je salue en passant, à Saline Zembo TH, yo est aussi à acheter. Et yo, quand on a venu, même moi, sinon, à bien, on a dit, qu'il y a combat qu'on fait l'obédé. Vous comprenez? Ceux qui besoin de viser pas Fali, pourquoi les gars, chaque jour, vous finissez qu'on fait l'obédé. Adrisha, qu'on fasse ça, il connaît un boka. Na yi na kebi sope na makasi. Et puis mon susu eza bogis. Na age bogis ali a komi mon kolo ko le quand même ko folo mide. Bogis Nathalie on a émission mon to le ka mon mel awa. Ba makiki no ese komi de ko nzuluka. O komi no ver bogis. Mi ko le ba ko folo mide nze mo yo sala yo bogis yo. Ba nze mo matanga o sala ba nze mo bibe me ono yo ba nze mo mo boy deux chansons et puis voilà. Mais on le rapport finga mon to sali ko le kayo. Bon, ça la sonne pour n'importe quel abisso. Et là, ça nous va congolais à haine. Bon, l'unité mon Kofi Olomide depuis qu'il a commencé musique naie, si les lots na mona na place salanzi mo abete, manze boloka château, nze boloka futa jalon, nze boloka état civil, nze boloka manze boze belé ba gros bébé. Adrisha, tango les gars. Et puis osaka aventurier. Au Kenya no mambo sokoda, o sonna venyo ka longo, total ka bitu munami. Adrisha mukoyo chama mon États-Unis, ngana tunda ba petit na ba ninga ba oliayo. Parce que la combat ko felo mide et comme mais bino tout au sangani mboka moko pona mutu moko. Adrisha mukoko mon États-Unis, partout oyo ozala ebi ba petit na ba ninga ba ali, ba se pelisa yo. Vous comprenez? Et c'est la normalité, bino tout au sangana ka pona mutu moko. Na mona non te ko felo mide place moko boye azolo ba mabe ya musique net wase quoi wase quoi apporter na musique à part baga on se comprend à part baga apporter na musique mais wase quoi durant toute son carrière abano les gars na ba télévision pour na lo mabe ko felo mide na mona se ko felo mide afinga atamu ko mo wote o ya zana image o ko felo mide afinga mutu ba aya na pc 1000 balles sikoyo image zate wase quoi memani na musique na biso maka baga kaka. Autant les concerts de l'arène à Mati. Nzembo, oya kotano na podium, nzembo nani. Ya papa wemba. Yemo sana nzembo na ya malonga. Mais au moins on va le black au midi. Ba yokani kofi abomi moto, ba sali eloko na bomba soci au pire so yini nzembo sala wana, nzembo mpe beta na mpete. Wazo ka bandoka ya kofi midi kanda po asaki invité na salle des martyrs te. Autant les concerts wazo ka na salle des martyrs. Azobe ta concert bana ba ki ba mbango. Nazolo bango wa na kosité et puis bana kini ba wala ndanga. Na yeko finga tenite mais quand même nangaki bo pesa honneur na papa wana. Il a servi son pays dignement, le lo sera zate. Donc n'a habité. Un jour pensa ba ben ngapé moli monaki opema. Mais boya mkolo wana bola ta ba kazaka ba maneta noa ko ba ke noa zaki malam te. Il est temps maintenant ya ko rendre viona ba hommage à malamu. Est-ce que oyebi ke waze kwa oyo zolobaki aya ne lo côté na musique ya Congo ayaka na bagan ayeka na bagan na musique ya Congo oyebi ke apesa ba papa wemba na ba kofi banze mebele kasi faka yemba ngoto so apesa faka yemba nze nze tanga titre moko oyebi tanga titre moko de ko loba mabea nazo ba vérité Congo na vérité te ngai na futaki bien na ngapamba na futaki bien na ngapoke na ya komona la légende nation ya hippodrome de Vincennes ayembe la biso ba kuku ayembe la biso ba mambula mais bango ba sepeli pas bazaliti ba sepeli mais le vieux aza toujours na yebi ki aza na programme de Bruxelles to ya kaka maintenant c'est que ABC raté aza toujours makasi et je pense que c'est une personne on nzamba la biso parce que so ko fa ya nzamba be za kufa baloba ba aza na ba sida ba ni yo azali toujours naza porte-parole na yete naza penalité naza fan nae nae ko se déchaîner moi le lona wala bien parce que c'est défoulé dans le bilan la chaîne internationale ni émission munene greco pour que balanda batika ve ba ape manaki même so na bazuma oli munene lelo akelu pe manae parce que musala makasi est-ce que bike Adrisha ya répondre wana zoeba dans la tinanete même ça répondre nga aibi ngate mais nga na biseka yino a autant la monde na mais sauf soit États-Unis à mon ama. Parce que Viona et comment vient le roi ko felo midi yo ya plateau te o ya ra ko luba et puis atika babilo soit continuer ngape kuna na ko sala ba émission na ko mona ya Adrisha pour même la carte na bango ba Adrisha ta ay bavoni Adrisha mutayimbi na madilu ta mulai bongo Adrisha travaille trop siko talaka mutuana na mone mo so a que même na mémoire avec madilu
Peut-être ma dealer, peut-être, est-ce qu'il y a déjà une musique? Et puis, nous avons à part moi, mi amore. On a un adresha. On a un papa chez Rassali. Tu as acheté pour aller bana. Moni, ça va aventurer au bail de la musique. Adolphe Dominguez. Ah. Pourquoi on a tête au compte? Mais Abimi n'a comme Adolphe Nden. Seigneur. Est-ce qu'on a le comme Adolphe? S'il te plaît. Où tu musiques en États-Unis? Ok, on a Adolphe à la place ni la musique. Bon, préparer Maroc. C'est quand on tourne à Makamu, place ni Adolphe à la musique et à Congo. Na tu Makamu Léopard, et à Ngasa Sport. Adolphe à cause de la place ni, pardon, Limbisanga, Kubimate, Limbisanga. Adolphe à cause de la place ni la musique et à Congo. La place ni Tochaye. Avant de répondre, yo, Salata micro, paladel, tout bateau. Ma bénin ko felo media salai. Est-ce qu'il y a aussi un banzembo toi yemba na banzembo Pascal Poba. Le Pascal Poba a souffrant azobela. Est-ce que aïba attaque non nzembo wana akumi c'est la voyage muta comment Pascal Poba. Aïba. Un faux chanteur batali kunya. Au moment que non le net na kla wenge. Muta kumle mamunani. Tanya ta wera son. Ata papa chéri. Tabel fona ba ya musique mo ya cascade. Quand on bête sur une salle de fête pour les non, c'est à Orléans. Il y a mon temps dans les vidéos, mais comme on a tangi, comme on a ceux qui battent comme qu'on fait le midi abimi, tout naïe qu'on fait le midi salaye, nini, azom aussi naïe, abotele lupang, isa bateau bazo cultiver haine na mboka na biso surtout na monde de la musique. Nous avons tu vois voyage pas comment Pascal Poba ou le tchara mon pour na yango parce que Pascal Poba a souffrant. Est-ce que à ce temps il y a routine de l'ata ne fût que $100 pour avoir mon bakisi. La dernière émission parce que Robela même quand on dit moi na voyage c'est la Dolph ce qu'il y a Dolph wana ils a voyage. Donc tout passer dans autre chose on a bazaba batali kunya monte basangani monte ba faible ba faible so basangani ba comme belé ba monte ndesiko azamo liboso na mongo finga na plus exemple net Blaise Boula par exemple natanga peta comme Blaise Boula oye na matanga boye omoni we razawana omoni jibezana opesi et là tout ça so passi pour mon gars faible bango bazaba faible est-ce que ça obligé à pesa mbote est-ce que ça obligé mais to ba l'exi vie mobile ensemble mais c'est pas obligé to que ça vit ensemble mais surtout devant les gens non obligé devant les gens quelle leçon vous pesa ba mino mikolo ningono yo muningono na place matanga parce que eloni siko ba yo na matanga na ba ki ba mona bilamba balati osana na message moya opesa ba combattant place ba la biso mokili mo mato profiter to pesi bande ko ba bundi mo tamulai lelo musique ezonga na poto osana message moko ya opesa ba combattant. Bon, message n'a pas opesa bango parce que je pense que j'étais aussi parmi bango autre nous comme on a plus à bien mais musique qui tende mutu et ben non ça la que guerre ezala. Bon, depuis musique ezongi est-ce que guerre est depuis musique peut ba no beta de guerre ba no za la pega. Donc conseil n'a pas opesa ça que to senga kana nzambe o ya pesa biso mbuka lwa Congo izana ba richesse belé nzambe yemo ko mawana ye parce que na musique ezongi te yebsanga est-ce que yere aussi là-dedans toi peut-être sur la place monsieur to kende pour que peut-être to ça la sopende ni mais je pense que nzambe m'a pesa biso Congo le bandit a pesa biso Congo plein de richesses to senga kana nzambe o tout ayebi ke Congo za yaye na point nanda ko sera fandaka fuka masambelaka un jour tout le monde appelle même suma maison normal mais quand mais ndenge bakanga ki musique to profita ki na nini OK culture na biso ils ont qui ciment le long des musiques ils ont ngi au moment que non mon ba stress ba nini parce que tendo la awa kayu monini donc musique ba ne ko sala nitika elungu la biso mo ba souci wana donc conseil on peut ça bango ba sambela kaka parce que to ko kende de gauche à droite cité sans que nzambe a jurté sinon tu continues à user la musique est zongi il faut changer la tête tant que musique est pas notre bête il faut changer les arrêter la compétition le solo moko
bien que dans un musicien mais na koli na kata musique ngai na 1996 ou 97 dans quartier on a solo na si vieux à Hollanda na 97 96 quartier latin ba yo beta Olympia je pense Olympia na Zénith pour que c'est Panzani nani académie salami ba na poto bon ba kima en Afrique tant ba kin ba recruter Fali ba recruter Spino la Jantance ba recruter Soleil tu vas ni ngazagi ngembo ya quartier latin moi j'allais na matongi wana à l'époque atongi bon batongi ndenge za boité na okende wana na otema libanda po na mona ba misia quartier nga na mona Fali ndenga zoya na mona Soleil ndenga zoya na mona ba tout wana parce que à l'époque le maman ngazagi chrétienne maman bana penda teki nge babanda o mona bangonde basoya ndeni marque ngane zalaka ne ba ya musala na mona bango tout depuis ba star ezaki Savanin de Picho à l'époque tant bauti Zénith wana Savanin de Picho na Frère Jeff Fongi na pesimbo azala na Belgique Frère Jeff Fongi voilà wana bango ba star sur le parfum au senti ce que ya ko tomber chez moi bonaye na temi libanda temana ngembo ya quartier la terre Fossel Jata azaki déjà alongwa ki de akenaina bato académie je pense parce que le directeur et au tirage des accus à Situmbo a eu ça venait depuis chona frère chef on a bien les frères mais à l'époque qui le roi Zabaleta bazana émission na galerie La Fleur on a pour le mukendi confrère na bino na pese moté azo présenter émission face B tout étant jeune na 17 ans à l'époque 17 ans ou 16 ans 18 ans to continue na combi to ke émission wana to komi ngai na mona B50 obeta kisinzora pona kofi oui B50 ga o le loza mettre Fali abeta kisinzora na miss na biso pona kofi to fa na kata salle avant émission banda moi son qui sont gandé ba beta masolo bi non au moins ils sont beta histoire vraie frère Jeff Fongi ayebi histoire le bien que comment mon pendu mususu ça venait depuis tôt Ronaldo à l'époque voilà ayebi son nom beta B50 to fa na kata salle njora bon tout ça qui m'a belé moi gars n'est qui fasse be bandole kana kala problème que les abo ya opposé m'a invité question bino mo fait na sima B50 a celui parce que ba souffler na lito que qui senzora akende ko yamba académie na aéroport parce que B50 on a besoin histoire vraie je gire devant la tombe de ma mère B50 ce qu'on lobby njora maman njora soit sili na qui a été poani d'ailleurs jibazo ya lobby na kepero ya mai et puis sur B50 kana na kata sala histoire na obeta B50 sika ozali oyebi. J'avais 17 ans ou 18 ans. Nzoka yo makinga deva batnyos na beto libanda. Albi ga mo ici là, on va pesute. Fan pe kimia. Mais l'air tous habitants au musée si to libanda ngana kuta nzora ala na mabele. Mkolanga ina chemise jaune na patala jina bleu. Azaki na pe munene nga za le logo té. B50 a papule libanda likola kofi. Na beti li soa pona biso que non. Je suis du quartier latin depuis ma naissance. Le lo na yaki po na kota FSN na mon avis pour bon na évité peut-être ils a concerné Asuka concerné Minende Mandoloba mais j'étais dessus par rapport à ne ba noir et puis bon na évité soit qui vient yemoro à bon c'est concernant malamuté par rapport à producteur je sais pas mais son habitude sur la vision que non na bandi on a quartier là té moi na muke et ceux qui nous ont ça une chance peut-être ya yemba boy na ngaza peut-être sous musicien na ngasa bilo ba waziko ba salité da ba Adolphe ba salate ba ya winge na luinge faux chanteur mais au moins toi c'est banzemba ebele au bout d'une émission sur batanga comme il y a un moment na bimaki parce que na comme on a été so na zaki vraiment parce que nzembo wana so botali na YouTube bobetara guerre à est et nzembo écrit par moi-même voilà donc c'est un peu ça quoi tout cas banto bandeko o bazola ndabiso na ndako awa to yaki damona mombele et puis na se défouler quoi moi na toki c'est juste na ngaki vraiment na la tsabato que non ko felo mide à n'importe qui et puis bah c'est sûr combat et puis au moins on a fan diabo pour ça li ko felo mide na mona na ko felo mide place à finga moi ça na fiston Chisungu azola na miniature azaka na Congo to ke na ye posho na makulu ayebi suba ba ta ibeli to tamona fiston Chisungu to azaka na Congo osomona donc ayib mamno lo ba lelo so na lelo kanda parce que concernant izali bon to ke nega to koma et puis voilà mais le roi date il vient préciser date il s'allie bien peut-être dans mois de septembre na UNG Arena voilà on va dans les États-Unis d'Amérique biso to pesio merci nazana mutuna ya suka poto kabwana nayo est-ce que ko ya Fali papa
ndenge fali azosala lokumu ya Koffi Olomide ndenge fali partout na mokili mobimba komo nezolobama pourquoi kozwa ya fali pupa esalaka bino motema pasi bomonaka lokola problème pourquoi botakaka basam Kintu basoleil bato wana nyonso te banani bamoduko pourquoi bino kozwa ya fali epesaka bino neti motema mabe kaka nganzi kaka pourquoi noko akobimisa motu tina vitesse ya boye po ani dérange bino kozwa ya fali. Merci. Motuno tuni ngai tofandaki pe tosolaki na masala ngai bafani masao na patience goidika petite sœur propre tosolai loko oyo biso toza fier na fali parce que lelo fali ti azali wana je pense que nayebi te soki avant Koffi yo ebaki fali quelque part nayebi azali na talent mais mutu nyonso abimaka na nsima ya mutu mpona nini kaka kobima ya fali ekomi lokwa ngambu ifala botama na ndako na bango moko leader mutu nyonso akenda koluka mosala na entreprise yango te mpona nini ya fali kaka ekomi ya bino lokola bozolala pongi te dokomisi kaka do azalaka te mpo bino bosanti à l'aise bokozwa nini so fali aza te mobi soki fali akiti bino bokozwa nini mombele papa nyonso to abotaka mwana na ye azalaka na comment na esengo ndenge mwana azoémerge ozo comprendre tozala na motema mabe te to mpe nini te o fali non ça c'est notre fierté et puis je voudrais souligner une chose c'est que Koffi Olomide il a eu c'est la seule personne en étant leader Yarobetsa Fali Ferré Podium Monko pendant à peu près 6 mois je sais pas une année et puis les lots tous fiers Yarosana ba Gaulois na ba warrior ce sont les fruits des entrailles de Koffi Olomide les choses na ba Gaulois to na ba warrior c'est Koffi Olomide tous en mutin bon pour tous en mutin bina Ferré Golaté Jésus des nuances que je salue en passant. Il y a Zarana Koffi Olomide, ils sont ensemble. Bon, ils sont ensemble. Tu jamais que na côté concert à Fali na Dallas, Fali habite na Dallas et puis concert vraiment à la hauteur et puis d'accord parce que na yimi ki wana mo na tchatcho na côté une histoire peut-être Fali est moko so dans l'émission il a fille moko Fali na tous ils avaient même anniversaire madame Langa lismu kan la patrona. Bon, ça a plaisir to kei parce que nabi ki wana za chacho. Fali a opé saka ba fi o ba na le bosa podium mbota pamba obi e fi mo asuba. Masuba bene bi da craquer Fali pour vous dire que on est fier de Fali. Ils artistes oyo a o memi pe komba Koffi Olomide mais na ko linga elo mo na ko luba peut-être na suka na biso ke monsieur comme ici là. Non, to comme na suka. Ya na ko linga vraiment so elle m'a bien aigle. Au talanga, il faut chercher la paix avec tout le monde. Ce n'est pas bien nebo se comporter yo na yaya na kulutu papa na yo mais ba chercher paix ngo ba lukaka paix soki nini ezali soki problème ezali est-ce que fallait avoir un problème à Koffi Olomide ou bien Koffi a un problème à Fali déjà ba bureau paix nini ya bureau non bato ba ça va musicien ezaka nani ba bureau bien ba mo artiste bureau surtout ba songi na mona place Fali offing à Koffi te et puis na mona place Koffi offing à Fali te et même côté papa chéri vienne à Montfleury mais ba bebana ezaka ba bureau ba songi il faut chercher la paix. Ils ont dit que non, les nous via Zate. Boye, na ba cravate, na ba tête, c'est monté. Rien moyo. Tous en a chance aux en avion là. C'est vrai. Arabi a tiré na 34 ans à carrière. Bon, ba fait le combat salit. Pourquoi ba ta kabangoti, ba fait le combat ali, ba fait bossi ba ali. Ba fait mieux que ali, mais ça n'a Koffi parce que c'est une étoile. Comment Koffi Olomide aza Eli Nzambe. O lulonga na ndimi na lungwa musika. Na kimi na boulot na fouti ba bon na obi to 5 personnes mon nga na banati calculer prix à billet avion na obi ça combien donc c'est veut dire que bo sala ka musala to bo sala musala bo marquer mon kili beaucoup m'appelle na fanatique ya makasi pe neti ba biso to uti na musika na ika juste na tiki na musala na ye na zunda kwa na foot donc en fait c'est un peu ça donc Fali to ça na problème na été aigle donc on a vu na yo fanjo on a vu na yo sakanate parfois passeport à liboso na vie na yo et où t'es na ba Koffi Olomide c'est vrai guerre nous les gros ala lango tu tu banini mais de toutes les façons faut qu'on s'arranger et puis papa chéri sauter na Facebook na au moins na zakana papa chéri tant à Dallas j'étais parmi les personnes au batambola qui na misa BCBG pendant 2 semaines basaki na Dallas ti concert betami tout tu banini donc to luka kimia mais awa da osongela ka Adrisha soki Adrisha parce que Aza est l'autre côté de la musique à Congo. Adrisha est aux États-Unis, yes, aux États-Unis, mais quand tu as la petite nanga baniga ba oliaye.
de ce tolo ba ki adrisha place aux autres la biso venanga adrisha kunyata makolo na États-Unis et comme une zone rouge la Kofi ça va mais soit bon ça Kofi comme une zone rouge et adrisha yem talinga États-Unis ah ouais bon total la so ya total so ya total bo yo kapeka sam ba pesina ba niga ba oliaye osanga bato pesa mbote to comme na suka yeah bato pesa vite fait vraiment Mombele premièrement nako kulubano ke na minute aux numéro 1. Merci. Parce que na monaki tango yaki tango bandi musala et puis progresser zali. Thank you. Bato ba rebela ba ko flatter yo ni moi ce soir je dis un grand merci parce que musala ça mi kitoko et ça m'a fait kitoko. Donc Fanny Massaro après ça que mbota ba isona kuti na peso mbote masalanga za na Chicago Junior Makolo Alain Panga masalanga za na Arizona parce que Amérique est un pays est un continent. Bon bato na tanga ba ba tout le monde moi dans Libreville moi dans Zambie moi voilà c'est un peu ça. Donc si manga petit Antoine Dallas a pesa que mbote na bofu nga yamba nga komeli Samuel Mongo donc petit nga mon pas na kina grand caméraman mukolo sala au journaliste na Congo na otindi loye asima kito comme on est Brunel Tiala donc petit wana mystique masa nga Serge Kangala et puis Race Black donc basé belé à toi na suika wana et Felimba là surtout toi na Dallas wana donc il pas pesa que mbote abiso do kutani na peso mbote et uti pas en tout cas communauté congolaise nyonso il y a Dallas donc ndeko na bino à toi pour nga plaisir ya koleka na Paris awa et puis sans pour autant comment na les émission David Mombele et voilà merci beaucoup sepeli pa bozali David Mombele merci pour l'accueil na moni studio mam tout normal na ya boteni nga liberté ezaka ke naza fanatique ya Koffi Olomide voilà o yayi mo ay baraté bon parfois soyez bien je sais pas mais na linga kina leka wa pour que na pese ba courage aller mater 34 ans bagati en carrière tous na iti est dans 154 ans. D'accord, voilà, merci nayo ceux qui sont aux États-Unis pesa bandeko ya États-Unis nyo sombote to bo santé bandeko Dallas place bozali to pesi bino bonsoir bolia malamu na ba restaurant moi nini bo santé numéro de téléphone les awana ceux qui ont besoin ya libanga rendez-vous publicité to pesa bonsoir bienvenue à Paris na Roi Belge Yannick Kayenga mon invisible Topesi bonsoir Yannick Kayenga place à Talabiso azana biso déjà na kati Paris atika ki Bruxelles pour na makamuka ya organisation ya masolo ya kati où ils ont préparé topesa mbote na c'est de la loi na kati Bruxelles place à Talabiso ba mama ya matungi nyonso na kati Bruxelles na ba tonton ba nokoto ya matungi ba play ba nokoto na pesi bino bonsoir place bozali ozota biso na bandako c'était David Mombele M6 Kosi na Yuda na kosenga na bino bo bakisa après ko bakisa Kosi na Yuda bakisa lisusu bakisa lisusu nzamba ba journaliste na moni ndeko moko boye abakisa linga lisusu l'homme de Galilée donc combien anga l'homme de Galilée Nicolo bo bakisa l'homme de Galilée botika na malamu réalisation toujours ya faille na bosanté Michel Kombe Aigle merci nabanda kuna bino to pesi au revoir to komina suka ba na ngana utina mbona musika na tangi kombo na bango pesa bana mbote kasi vivance a chomeya wa to so diplôme ya na pesi mbote na pesi Iverson deuxième Iverson a chomeya donc à beta football américain et très costaud à Koleganga et puis Germain Ngombo Ndoya maman nangai tozana ya na paria wa à toi David Sole qui n'a parlé ça la biso bien to fa d'atolia moi et logo moi ni ni ça la toi merci na bana tout esteti le patron de Dallas on a eu confirmation à Elvis Alomba mais par contre on a YouTube babeta guerre à est nzimbande ko na bango on a komaki donc voilà c'est un peu merci merci bon retour na Dallas na madame Lisette Mukanya la patronne la mère de Malamu so avion zonga malamu biso Chanlande to lobaka son ça m'a permettre to ko ya États-Unis je crois année prochaine après tourner na biso ko ko sala ya Afrique o tika la malamu na mabuta na bino kimia na mabuta na bino